Bonjour, bonjour, dans la sur la télévision. Solo ya mboka na biso. Moïse Katumbi na Martin Fayulu bakuta na Genève. Masolo nini basololi bandeko bokota boyoka masolo kafukafu oyo bakoti réunion ya munene na Genève. Mai oyo balobi Martin Fayulu madidui na Moïse Katumbi chapwe bakotani na Genève. Balobi plus jamais ko accéder likambo etali constitution ko balola yango. Vedi constitution oyo mokonzi mboka lingia balola tomoni Martin Fayulu habite comme Moïse Katumbi azali wa pesa na poto tikana kuta naye to me akotala nini tokosala biso opposant parce que na kominga moko na kati ya mabele mais ndeko muso za libanda ya mboka yango bakotani Martin Fayulu na Moïse Katumbi bafai na bureau ba beti masolo na bango bandeko na ngai plus de 4 heures de temps masolo ba osola est-ce que ça malamu to mabe alors bato oyo bakoti réunion oyo tout le monde va tomber que non Moïse Kabila pe azaki na kati basola ki na Kabila to basali likita bango nyonso to Martin Fayulu Moïse Katumbi na oyo nanga za kobunda mais baza pe moko na bango ensemble selon ndenge tozoka ki baza lisanga moko bango baza kobundisa na bike nanga za kobundisa na mandoki mais oyo basali awa balakisi biso mais ezali na bande komuso zaki nzinga na bango oyo ba représenter ya nanga baza na kati wana ba représenter ya Joseph Toebite ya solo lokota Toebite mais babike ba représenter ya Joseph baza na kati wana ya nanga baza na kati mais deux personnes va se présenter pour baso la batala et révision ya constitution pe kota 2028 nini bakosala. Alors Martin Fayulu apesi idée na ye, Moïse Katumbi apesi idée na ye, bande komusu apesi ba idée na bango, balisanga monganga ba bazaki wana ba apesi idée na bango, mais idée e olo bazaka koloba est-ce que peuple congolais ayebi yango? C'est ça les questions toko se poser. Bango bazaka kosala ba réunion na bango. Est-ce que peuple congolais ayebi? Est-ce que le peuple congolais a une idée baosala baza kolinga pona kobongisa mboka na biso ou bien eza pona ba poche ta bango na ba na bango ebele baza kokufa na banzela mais ba na bango aza na poto mais tomoni lokola basangani parce que bakabona ki komaki la mukana ensemble basangani la mukana ensemble basangani na Genève batala nini bakosala est-ce que ezali ya solo to lokota peuple congolais esangani ya lamuka na ensemble bomoni ndenge nini makambo eza kafukafu awa catholique pe apelisi moto kotoyo catholique apelisi moto concernant makambo ya Jean-Pierre Mbemba oyo alobeli bango ba sepelite bande konanga na kati ya émission oyo bokoyoka makambo ebele tokotia bino video ya Martin Fayulu na Moïse Katumbi ndenge basasa raconte bango basololi mais bolanda no makambo oyo ya Jean-Pierre Mbemba na catholique balobi ale bolande alobeli makambo ebele oyo amoni neti a répondre Jean-Pierre Mbemba na makambo etali mboka na makambo etali oyo aseko bande konanga boyoka ale bolonde après na simato zonga to na Alain dire à monsieur Jean-Pierre Mbemba vous vous attaquez à l'église pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Tshisekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux. Et M. Jean-Pierre Mbemba n'est pas digne de confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, vous reconnaissez créer une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu de respect, et c'est normal, mais Jean-Pierre Mbemba en 2006 a déjà été enterré à La Haye. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la constitution étant inconstitutionnel, même si Jean-Pierre Mbemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira pas. Poser la question. Ngonga Moke Sima ya sortie médiatique ya vice-premier ministre ya transport peut voir des communications Jean-Pierre Mbemba Gombo, Senko et Umelite Koyanola na oyo babengi Maloba Izanga Lokumu, Mokonzia MLC, abimisi contre Église catholique. Les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba à l'endroit de l'Église catholique sans nous en cacher. Ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables
Pour un homme d'État de son rang, nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Na mise au point, il y a secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, a-t-il si été leader il y a MLC, Azali la maîtrise était, il y a dossier, il y a financement, il y a projet Namboula Matadi. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas le dossier des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Senko et Sengiba Preuve, Yamaye Jean-Pierre Bemba Lobaki pour l'église, a Sengaki Kutute, Misolowana, Pe et Pesamela Enyon Sote, Kinomo Yalilo. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de 1 million de dollars mises à la disposition de chaque diocèse. Que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se souvienne que l'église qu'il vilipende avec dédain depuis un certain temps est la même dont il avait bénéficié de 2 précieuses visites pendant qu'il était en prison à La Haye. Pour Senko, Maloba Ezanga Lokumu, vice-premier ministre ya transport a ebiko bimisa pour l'église catholique, ezali kaka pour na malako bazali ko pesa yakobo ya kobongola mobeko likunzi oyo pona bango ekoki komema mboka na pasi tolobi Tiboko Yoka. 2024, biso nyonso mingi Radio TV, to s'abonner, chaîne na biso ya kitoko, chaîne na biso ya malamu so lingozo makamu nyonso ya RDC na Radio TV. Merci mon ami Emmanuel Irland, chaîne ya kitoko sale biso Radio TV. Mingi to s'abonner, to s'abonner so lingozo makamu nyonso ya Congo. Politique, sport, théâtre, musique, mamounyasso ya Congo, Radio TV, azana pona ba Congolais tout, boza partout au monde. Soko bala étranger, bala mondele, bala West Africain, bala boye, yebisa mobali na yo, yebisa mwasi na yo, atala mingi Radio TV, ay mama mboka na bino, ko yangone makasi sisi. Yangone ba chaîne kilelo. Ba chaîne vraiment ya kilelo quoi. Tu bien dit de la rente na Radio TV, tu bien de la rente. Tout la musique tu bien de la rente na Radio TV pour Radio TV ne makambo. Pour Radio TV yangonde ya sika makambo ya sika ça na Radio TV. Mani mon ami, merci d'ailleurs. Tobi c'est Prince d'Angola balobi bo s'abonner massivement na Radio TV quoi. Toujours ba news et puis ba sango ya mboka na ndenge ya boyenge bene ya bosolo quoi. Donc na sengi bino ba nyonso bolinganga bolandanga na Radio TV. Abonnons-nous. Mbali boso boyoka. Abonnons-nous sur Radio TV quoi. Aïbo.